Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Botena bino tebete bosaming obozelaka info lingala journal ya peuple pona peuple na ngoto fond la basango na biso pona ko sabino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo senga ba sanction contre batu nyonso oyo baza impliqué na ba déstabilisation ya parti est la République démocratique du Congo aloba ki yango na délégation ya ba parlementaire belge oyo ayamba ki lundi 1er juin na cité ya Union africaine hérité mapindemi atalisi yango. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sanctionné la Union européenne, va sanctionner les agresseurs ya RDC. Numéro 1 ya RDC, Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi, a zali ko senga ba sanctions économiques européennes contre ba terre nyonso ya déstabilisation ya Est ya RDC. Chef de l'État, a talisaki yango, na délégation ba parlementaire belge, oyo akutanaki na bango jeudi 1er juin na cité ya Union africaine na Kinshasa. Na ngambu ya bango, interlocuteur na ye, balobi, bango ba annonce implication makasi ya Union européenne pour na ko résoudre crise na Est ya RDC. Union européenne esengeli basala quelque chose pour na mitumba esila na Est ya RDC ndenge madame Els Van Ouf atalisaki yende chef ya délégation parlementaire atalisaki RDC azali premier pays partenaire ya Belgique na tina wana ba parti nyonso mibale balobelaki pe likambo etali élection ya 2023 na RDC ba parlementaire belge bango bazali ko souhaiter que l'élection oyo ezali koya esangisa bato nyonso ezala transparente pe crédible bango batalisi ke dans une semaine délégation mususu ya Union européenne ekoya na RDC pour na kosala suivi ya processus électoral na ngambo mususu Belgique azali ko souhaiter kotinda observateurs internationaux pour na élection oyo ezali koya na décembre 2023.
Na masolo mususu bosenye ko simbete République démocratique du Congo ezabon ko renforcer coopération na ye na Cour pénale internationale. Le ministre d'État en charge de la justice Rose Mutombo a signé qui protocole d'accord jeudi 1er juin na procureur ya CPI ezalaki na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une fois de plus héritier Mapinde. RDC na Cour pénale internationale bazali ko renforcer coopération na bango. Ministre d'État ya justice Madame Rose Mutombo elongona procureur ya Cour pénale internationale Karim Ken bango basinaki jeudi 1er juin 2023 protocole d'accord pour un renforcement ya coopération pour ba crime ya génocide, ba crime contre l'humanité pe crime de guerre. Cérémonie oyo et salimaki na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe elandamaki na chargé ya suivi ya coopération elongona CPI Taylor Lubanga. Accord oyo et faciliter l'activité ya CPI na République démocratique du Congo. Procureur Karim Khan a félicité chef de l'État pour l'engagement na ye ya qualité contre impunité na ba forme na yango nyonso. Nde na ngambu na ye chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akumisaki ba effort oyo CPI azali kosala pour na qualité contre ba crime contre l'humanité. Pe atalisaki attachement ya RDC na statut ya Rome. Chef de l'État alobi azali déterminé pour na kolanda action na ye en faveur et instauration ya état de droit na RDC. Bosimba que depuis dimanche et l'équipe procureur ya CPI azalaki na mission na RDC akendaki na Bunya na Ituri pe na Bukavu na province ya Sud Kivu et pa iwapi akutanaki na ba autorité locale ya ba communauté oyo bazali affecté pour na ba conflit armé ezali kozonga. Visite oyo eye bongo na sima ya note to mukanda oyo gouvernement ya RDC atindaki na bureau ya CPI pour na kosenga na ye a initié processus ya enquête contre coalition RDF M23 na est ya RDC. RDC a ratifié statut à Rome ya CPI depuis avril 2002. Bosenko Simba était plénière ezalaki lelo vendredi 2 juin na chambre basse ya parlement et pa iwapi ba honorable député ba salaki examen pe adoption ya 6 projets de loi ya ratification ba examina ki pe ba adopta ki rapport ya commission PAJ pour na etali proposition ya loi oyo ezo modifier pe ko compléter code pénal congolais ba détail na édition na biso ya lobby to poursuivre journal na biso pour na ko sabino que président interfédéral ya AVC ville ya Kinshasa honorable Nerombungu a président qui na poko ya jeudi 1er juin na flat na ye réunion munene oyo esangisaki ba futur candidat ya AVC na députation nationale pour na ba élection ya décembre 2023 André Héritier Mapindemi atalisian. Président interfédéral ya AVC Kinshasa Mwanamboka honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo a président qui na poko ya jeudi 1er juin na flat na ye ezwami na commune ya Matete réunion munene esangisaki ba futur candidat ya formation politique na bango na députation nationale pour na maponomi ya décembre 2023 na République démocratique du Congo. Numéro 1 ya AVC Kinshasa honorable Nerombungu alobaki tina ya masolo na bango. Ndenge tokoti déjà lelo na mois de juin ezali dépôt ya ba candidature na niveau ya députation nationale. Ngai nazali le responsable numéro 1 ya haute révision du Congo AVC na Kinshasa. Yango na esengelaki na ngai na yamba bato nyonso baza na ba ambition na niveau ya parti ba candidat nyonso. Il y a différentes circonscriptions. Na niveau national, il y a députation nationale, il y a 4 circonscriptions à Kinshasa, il y a Funa, il y a Moamba, il y a Lukunga, et il y a Tchangu. Il y a les Lobomoni, il y a des candidats à niveau national, pendambo à niveau provincial, Bayaki. Pour déjà déposer un dossier. Nini oyo sengeli pour na dossier ya mutu ezala complet pe to créer ba makamususu ebele pour na ko renforcer bango biso nyonso na oyo itali mapona parce que tozana besoin ya victoire. Nangambu na bango pe quelques candidats présents ba sepela ki makasi na réunion oyo basali na président interfédéral ya AVC Kinshasa. Ba peli biso ba tactique. Le lengeni to ko se préparer pour to affronter Bitumbana. Chaque fois que vous avez un président, vous avez un belé aux oiseaux.
C'est pour cela que je dis que ils appartiennent à découvrir, il y a kitoko, il y a bien, il y a sagesse, il y a avancement. Bokutani oyo ezalaki pe libaku monene pona président interfédéral ya AVC Kinshasa honorable Nerombungu a présenté ba candidat na députation nationale pe atalisaki bango annexe ya loi oyo ezali kolobela répartition ya ba siège na ba circonscription électorale pona ba élection législative provinciale municipale pe locale. Bosimba ke président interfédéral adjoint ya AVC Kinshasa Fidel Muzembe pe ba coordonnateur ya AVC ya ba district nyonso ya Kinshasa pe président ya AVC Kwango bango nyonso bazalaki présent na réunion. Tout sera la masoli à parti politique autre vision du Congo yango talibon ko enregistré ba adhésion ya ba tebele jeudi 1er juin bayamba ki adhésion ya Filemon Mabanzo oyo ayebani na kombo ya Bethlehem notable munene ya Lukunga il faut des pistes héritiers Mapinde. Autre vision du Congo, ezali kokoba ko attirer curiosité à ba congolais na komona ba réalisation nyonso ezali ko salema parti cher ya maître Didier Boudimbu bazali ko enregistrer ba adhésion ya ndenge na ndenge. Jeudi 1er juin Filemon Mabonzo Ntoto aibani mingi na kombo ya Bethlehem notable munene ya Lukunga yende a adhéraki na AVC na présence ya délégation pe base na ye oyo ba accompagner ki yeti na flat ya honorable Nerombungu ezwami na quartier Mutoto na commune ya Matete. Na sima ya ko remplir fiche d'adhésion, président interfédéral adjoint ya AVC ville ya Kinshasa Fidel Muzembe ye oyo a représentaki titulaire na ye honorable Nerombungu na occasion oyo apesaki ye drapeau pe échappe ya parti pona kolakisaki ya solo Filemon Mubenzo Ntoto akomi membre effectif ya AVC na suka alobaki boy. Natala kinanu ba parti ebele pona koyeba eloko esengeli. Mais ceux qui ont décidé de rejoindre Bisso, parce que ngai pe nazali moko na kati ya autre vision du Congo, alors boya ibele. Na kombo ya président interfédéral AVC Kinshasa honorable Nerombungu, vice-président Fidel Muzembe yepe alobaki boy. Na yango nazo profiter na occasion oyo ko lancer appel na ba congolais nyonso, be ba kinois en particulier. Baya elongo toye ba koma ko soutenir mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba élection oyo eza koya to pesa ye mandat ya mibale pe to pesa ye majorité parlementaire écrasante po aye ba kokokisa vision na ye oyo ezali vision ya peuple d'abord. Bosimba ke AVC ezo kambama epai ya maître Didier Boudimbu ezali membre ya Union Sacrée de la Nation plateforme politique pe électorale oyo ezali ko soutenir vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toko tabora na masolo éducation pour la kosinele bino ke itemat ndolo istaba fongoli ba bureau na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 inscription ezabongo gratuit. Stéphane Skande reportage. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023. Les cacaos ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ma entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission et kozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato bolingaka kokubisa formation pratique na technique
osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oyekola ndenge nini bainstallaka bapanneau solaire ata oza na baprovince mosika masolo awa eza ya kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique, théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Yoka, formation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya Itemat Ndolo oyo somi na kati ya Istandolo, avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat Ndolo, mfumu ya formation technique. D'abord la masolo ya religion pour la connaissance bino qui a Congo pour Christ CPC la mukuse et l'on évangéliste international Jean-Oscar Kiziamina bazabo kolenge la campagne d'évangélisation na stade de martyr na Kinshasa kobanda vendredi 18 dimanche 20 août 2023 et cause la bongo le sambo pour na mabota pe pour na ba famille une fois de plus héritier Mapinde. Aïe ndeko ya Congo. Est-ce que Soyoki Sango, ya CPC 2023, Congo pour Christ, avec l'évangéliste international, Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8. Quartier Yolo Sud, commune à Kalamu, référence Maître Toro. Bon à CPC 2023, Ghana Zangate. Compagnie africaine d'aviation Siana Mokuse Tilba client na Airbus A320 pour na voyage na ba condition kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation Siana Mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Congo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net soki o matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair
boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque bavion oyo bomodaka na international. Ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango. Bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne, veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele. Kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde, mingi basalelaka yango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango, surtout mécanisme ya sécurité eza nango. Chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te. USB na pointe pour na chargement ba téléphone, tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na 2 classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame, pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA. Avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation. Deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na masolo mususu bosenga kosimba ete na cadre ya kosepelisa banangalie mande maître Judano Masamba Malunda a organisé ki jeudi 1er juin na terrain ya régie kuna na Malueka komba ya 4 ndenge na dination na pe pituma si abatalisia. Bana ya komini ya Ngaliema mingi penza na Malueka bapasaki après midi moko kitoko mokolo ya jeudi 1er juin komba moko ya kati ya gala ezalaki organisé epa ya maître Judano Masamba pona kosepelisa bana Ngaliema komba oyo esangisaki bakateur ya Kinshasa pe ya province ya Congo Central nyoso ebandaki na carnaval ya Kafukafu kobanda na terrain ya régie kuna na Malueka bakitaki na pompage pe bazongaki kaka na terrain ya régie epai wapi komba ezalaki organisé oyo esalemaki na présence ya ba invité ya ndenge na ndenge entre autres président national ya parti Union pour un Congo émergent ICE na Mokuse mwana mboka Martin Mulumbe esengeli totombola bato oyo bakokima bisote tango bakotombwama maître Judano Masamba Malunda azali oyo binomoko boyebi komba ebandaka te ebandi pe ba résultat ezalaki boye Malales alongaki Godolphe 5 chantiers alongaki Masudi pe komba à 3 entre Petit Jésus soldat na Milangi boye bake Petit Jésus nde azwaki victoire komba mususu ya 2 équipes Teg Nasa 50 balongaki Simon na Tigre Roi Congo alongaki Evapo pe komba mixte tomoni bongo Shakira alongaki Rebo Lisapo alongaki C4 pe 8e combat ezalaki bongo Tatapwa ya na Ninja Force et pa wapi esukaki na quai de poisson na micro ya Info Lingala maître Judano Masamba a expliqué. Nous remercier d'abord le président de la République où a Jules Kanissia pour rajeunir la classe politique et ensemble na maman Chantal où a autorité morale il y a Union pour un Congo émergent et c'est un cycle donc on appelle ça félicitations à Mingi et puis na bureau Mobimba il y a ICE Fondapro on appelle ça ma félicitations bana Malueka bapasaki moma moko ya kitoko na initiative ya maître Judano Masamba bango nyonso balobi baza sima na ye et surtout que aza candidat pona ba élection 2023 na compte ya ICE. Olingara basapato ya kitoko esika eza semoko na 7e rue limité na Petit Boulevard na place commerciale et pa wapi Papa Griffe azosala basapato ya kitoko une fois de plus héritier Mapinde. Papa sinangai e utako apio.
olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala mokoto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo oyebi nga na Elongi oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre Moussara na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage mais osaka même na ba ministre là ministre la culture azali ministre ya industrie azali ministre ya PMI azali PMR mais pourquoi te koko changa maboko va bien diminuer taux ya chômage pour nous les hommes. Par contre osaka na pas Patrice pour diminuer taux wana ya boulot pour encadrer jeunesse pour transformer bango si on t'a pour ça la sapate est-ce que alors ça a besoin ça pour je ne pense pas automatiquement à Oluka Azala responsable pour qu'il y ait des familles mais pourquoi dans ça été pourquoi dans ce là on a fait dans la Gentili Modula adjoint à les alliés chez Koko Mulumba fils gouverneur Gentili Modula nous on a même bonne foi alors baka ngamo mais bangati est pas chef de l'État n'a pas essayé mon compte on a dit que ma politique tout moi ma mais il fait qu'il bonne foi aux autorités nous suspect bazan moi je pense que nous ça la effort et ça devoir dans nous on va devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur on a ambassade d'Adora Kekele pour nous dans la présence de la salle dans un bien organisé na sala mikanda nyonso oyo ekosena l'État lobi ko soutenir yo yango na bimisi mais bali ko soutenir na te bon je comprends donc client nyonso ko takawa oka ngo papa Chris Mawa mo ba biso mama te ko ba soutenir yo il faut simba science mais non simba science na vina ngati donc je suis ya awa ozala osala fête ko dia ba nyonso na fête na ta pesa awa oza na mariage lata a oza na sapatu ya munene lokola eliki yaka na odimina ngo koma ngwa yemoro kokoka yo oza na oyo ngwa yemoro onge koma bolite lokola eliki yaka na osala ngo na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ke bater ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela tokota bona masolo ya santé pona ko selele bino ki potopote malonga pona bana bino ezali kaka moko na kombo ya Protivap Stéphane Skande reportage. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh bino, bote la baonine. Bote ma kodona bino, ba kansa ba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kuria ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Journal ya bino bolingaka mingi fo lingala journal ya peuple pona peuple ko bona suka kastoka bala bongote santu photo pesa merci mingi na Ladi TV5 azaki bona sima caméra montage sima mbongo na Christian Kiange bene bo 5 ko simete journal ezaki supervisé na yemboko héritier mapinde misuko no se Stéphane Skale mando to côté mikolo ezali ko ya au revoir.
Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi